nga nazo lancer message na président de la République. Président de la République ozo talangai. Ozo okende mutika te. Bandikapé balingi mama wana te. Ngai nazali mutu oyo na kosepisa bandikapé. Na kosepisa bango parce que eza musala na ngai. Avant de corriger mon travail, il faut mettre balle. Avant de corriger Gladi na montage ou bien na makambo à télévision, il faut ça la télévision. Ngai na monaki yango, nga na lisi. Eza domaine na nga na yebi yango. Makambo à presse ya sima. Donc nga na ba casquette na tibo ya presse na kebo donc Gladi yebi ya comptabilité secrétariat social na pas zaka yango. Na tala kika fonctionnement na yebi ke soki ozwi bo konji. Na kota bandikapé na yebi eloko ndenge nini kobandela fondation ezali difficulté que on gotonga ndako mbala moko bandi na toiture na tala kita fonctionnement na moni na moi raté départ ngai na lobi na président de la République tchanga même pour 1 an ou 6 mois otala makambo ngana kosala na kosepelisa bandikapé omoni ngana lobaka na gazi gradi mon fils ayebi ngai soki na yebi likambo te je me tais. Soki na yebi na nga likambo te na yoka kabato. Mais soki ngai na yebi likambo nga bokozala 1 milliard na koprouver bino ke na yebi. Na ndenga na yebi président za mutu ya mawa. Ya motema boboto. Président pour na ngai azoyokela mama Irene mawa. Parce que azali handicapé. Président handicapé bayokela ke mawa te. Handicapé azali net mutu nyoso tout. Azali nde oche na ba condition par rapport à handicap na ye. Mais président na moni azo que la maman Irene mawa. Zo que la maman Irene mawa aza handicapé ngape na za handicapé. Donc ko yeli mawa. Donc et puis on a les ngana za plus compétent que ye. Nazali ko loba makambo ngana yebi. Mais ce qui choix ya président de la République na peut-être le président de la République à mon arrêt à ma solo, il y a créé pour 5 minutes. On est ma solo mususu. Ma solo n'a ezali donc secrétariat, comptabilité, administration n'a suivi à ma personne vivant avec handicap, n'a ma personne en difficulté. Ma solo n'a yango wana. Mais évitez sikoyo donc évitez on a un autre présent mais quand il y a 1 an. 1 an ce qui n'a réussi au longo ngai. Ça quand date ce qui est pas du comme mais ngana zo sabino ke ngana za opérationnel tout de suite donc on a continué à bandi boulot la période de CT ngana mais ça opérationnel tout de suite on a continué na restructurer mine wana papa masolo bandi. J'aime chez vous avec la société BDN Nettoyage pour tous vos travaux de nettoyage, immeubles, appartements, bâtiments, bureaux et autres, un service de qualité par des professionnels avec des matériaux aux normes internationales. La société BDN Nettoyage offre aussi un service des femmes de ménage expérimentées pour tous vos besoins. Pour tout contact, plus 33 61 38 86 338 plus 243 97 91 99 381. BDN Nettoyage, le meilleur du nettoyage. BDN, c'est la qualité de notre service. Très bien, merci Bodalier Bene beaucoup l'andabiso sur Tcha Maloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. C'est toujours moi le vôtre Kadimouya autrement dit, le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo et Paiwa Pito Kosei Labino. Émission Oyo Namokolo Yalelo, donc toujours signalé Bino déjà. Émission Oyo Boulanda Yamuka Kana Tcha Maloba Te, Kasi Boulanda Yamupe na Clé Boa, original du grand prêtre César Nga Dipé, ma chaîne partenaire. Mosusu Oto Mesana Kolekisa émission Oyo. Donc, Namokolo Yalelo, Nazali Sune Sengo,
ya kozala liboso ya ba télévision, liboso ya ba tablette, ba ordinateur na bino pour nous présenter bino émission o tia maloba, émission pesaka kongomani nyonso makoki ya kotia maloba afin que biso nyonso to sunga mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ete ayeba ko réussir na deuxième mandat na ye oyo congolais nyonso apesi sous confiance pour la deuxième fois. Alors boyebi ki mokonzi ya mboka lobaki pe ete akobunda afin que azongela esuba erreur oyo ya mbaleleki te. Donc yango tolobi tia maloba ezali wana po ete mokonzi ya mboka bunda ye moko te kasi abunda ensemble na bakongomani afin que réussite ezala totale. Alors na mokolo ya lelo na zweli bino invité moko, invité de taille. Donc abengami bongo na kombo ya monsieur César Ngadi. Donc bato belé ba mesani ko benga ye grand prêtre César Ngadi ngai pe na benga ke mingi bongo. Donc grand prêtre César Ngadi ndazali invité na biso ya mokolo ya lelo. Donc boyebi ke César Ngadi azalaka bongo na France mais lelo tu yambie na Kinshasa, azali na Kinshasa to ko découvrir masolo nyonso tout au long de cette émission. Alors je dis déjà bonjour à mon invité monsieur César. Bonjour. Bonjour Gradi Mouya, les cordons Gradi Mouya, mais précision Gradi. Na komi ko vanda na ki. Follow ba na moyo na ko benga na vanda. Na zalaka na France, mais na komi awa na Kinshasa libela depuis ba élection oyo biso to rataki. Na komi ko vanda na Kinshasa Gradi. Na komi kinwa. Vous avez très à l'aise en le bango hein, l'élection au rataki. Mais bon, bato bazali maundu bakota parlement. Nga na zate yepona luka babuke émissaire ke bakata kinga ole tozwa kité na zwa kité. Donc na l'aise beaucoup sur na lobande. Alors grand prêtre César Ngadi, c'est pour la toute première fois ngai na yamba na plateau nanga to sala ba émission sur duplex, mais c'est pour la toute première fois où les cas vraiment dans émission nanga tous ensemble to partager plateau moko. Ben pression na yo ezanini ya komona mwana oyo uzwi ya zéro na makambo etali média. Donc au formé donc na zoebisa bande ko nyonso ya tia maloba na ya zéro mais na minute oyo nazali pena complet. Donc nazali monteur, nazali réalisateur, caméraman et puis journaliste. Donc grand prêtre César Ngadi liloba nini ko ekotia tango ozali lelo na plateau ya tia maloba devant ton fils. Ezalaka vraiment plaisir ya kitoko. Plaisir moko ya makasi parce que moni bato musu basala makambo yo bayebi yango te. Bayaka ka ndenge wana Gradi Mouya. Donc aza produit ya clé boa produit na ngai parce que Gradi ayaki na makambo susu mais makambo Gradi asala sikoyo obondi mate. Donc bato bakokolia mbongo ya internet donc ba Gradi. Et puis j'ai toujours été fier na yebaki déjà que au koma na niveau ngai bando bandisa ngate parce que vitesse yo bita to bandaki bato belé vitesse ezate bo mais Gradi azaki na vitesse moko ya montage na makambo tout et puis Gradi donc le bénéfice na facilité parce que je vous apprends que Gradi aza pesa musali na nzambe moni Gradi ndenga lobara aza la facilité parce que ateyaka déjà bato. Donc Gradi mon fils ça me fait vraiment plaisir. Na mona obo bato belé bakatana vraiment batika ba masolo vraiment biso tozali vraiment to batangi bato ba banda internet. Donc biso tozana kati. Voilà donc tozo kota sikoyo vraiment na mozindo ya émission à mokolo lelo boyebi ke César Ngadi aleki na ba chaîne pe belé o ya beti vraiment moi historique na ye mais na émission ngana olinga vraiment tozala direct parce que awa izali kamuté ke ngobila leki na émission akomo lo babu bilanga moto boza ba petit nanga no vraiment tuzobeta masolo ndenge ezalaka. Alors de César Ngadi ozala Kinshasa 18 ans ebelé balobi fatia pesio mbongo ebelé yango ya sireo ofanda na Kinshasa. Est-ce que vous êtes d'accord na maloba tikana seka omoni bato bazali kokamwa po moni bato tu o to salaki ba élection bazongaki bazongi la plupart diaspora tout ça qui était à part petit na noli tambuda na makambo conseil na félicité petit na ngai ozala motema mais la plupart biso tout ozwa te bato bazonga donc bazokamwa mais ngai na zoki décision que na kovanda beaucoup bato bavanda il faut dans la bambongo donc avant de kende na poto mais to vanda awat donc na monaki non pour tout le monde a eu qu'à s'indiquer bakata biso tout au katana wana il faut que ça biso leçon
donc tout le monde a bateau bavandaka waneti bayuma te donc pour toujours na bapoto tokolia ba hamburger ba yaourt après tant élection ya to lisusu non nga na monaki ke na tikali awa et puis oka bazolo boyebi ka ke ba polémique ezalaka nango ongai facha zo pesa ngambongo facha zo pesa ngambongo ata ko pesa ngambongo et je na omegita mote na omegita ngo mais donc tozali awa parce que tovandi pour tozala sikoyo na kati ya masolo donc tozela opportunité moko ezwama mpe biso mpe tokota na kati ya masolo parce que donc oyo oza na poto banome oye awa il faut ozala déjà awa ozozwa bangungi ozozwa bamasolo donc yango wana donc baza na bango tranquille et puis grandi je te rassure ngai bapesa nga mbongo te navandi yo moko ozomona tovandi tozobunda je préfère être sur place que naza na mosika lokola vrai quinoa nyonso naza quinoa voilà. Alors, yambona ya awa pour tout ça la émission oyo nazalaki bongo na ngambu ya Changu précisément na boulevard Lumumba. Alors yango isali pe ke tokoma mwa retard parce que tozalaki bloqué embouteillage ya kosakanate. Alors embouteillage wana ezalaki causé na bandeko na biso ba personne vivant avec handicap bazali ko réclamer balobi ete bango bazali d'accord te na ministre oyo batieli bango na kombo ya madame Irène Esambo. Donc bango baza d'accord te yango bakangaki nzela mpona koyebisa mokonzi ya mboka ete baza d'accord te. Grand porte César nga du gouvernement bimi après 5-6 mois bakongolais bandai kozela mais après kobima ya gouvernement mo ba réaction ezali mwa mingi. Toka no penser na o banza ni na gouvernement to banda na gouvernement bon le gouvernement gradima na ebelo nini de to le baté gouvernement za choix ya premier ministre au mama na biso Judith Suminwa Tuluka on appelle Simbote on appelle pe mama na e Mbote mama bonga bonga donc gouvernement biso to ko loba mais choix est président de la République. Moi, président de la République, il y a un choix. Mais ceux qui ont dit que le bas, Makamusu, donc, ils allaient au peuple bandé qui lingate. Ok. Bah, tu belé, bah, lobby, bah, satané net, il y a bébé. Donc, bah, changer, le ministère, bah, tiens, à transport. Bah, tu vas sur le bas, qui s'y était, parce que, tant, Jean-Pierre Mbemba, quand tu vas, Jean-Pierre Mbemba, moi, on a pensé à quitter là. Kagame, à quitter là, est, ok, et ça, la minding, bah, tu vas bandagi. Bah, tu sais, qui charge à matin bébé. Tout le monde, bah, ministre, monsieur, il fallait, bah, qu'il y ait maman, nangai, ya mine. Maman Samba, donc, là, pensa, na monaïka, otikala, tikalité, bah, monsieur, donc, dans tout ça, dans le émission, on a dit, le président, a pris bango, le président, mais, Nathan, en tout cas, gouvernement, au vu à bateau, tout le monde, il fallait pas besoin de taille. En d'autres termes, le gouvernement est vraiment gouvernement taillé par rapport, il y a attente au Congolais bazanango na deuxième mandat ya mokonzi mboka par rapport à attente ndongo lobby vraiment ezali gouvernement moko tozo mona ngo eza penza à la hauteur te mais bon peut-être ma surprise ezali moto tozo mona joueur moko boye bobeta te mais au tient na terrain yem tawcha babi mais na ndenge penza attente penza batu ndenge bazelaki penza ezala batu baza penza mécontent total yo na émission moko donc gobo ça na deuxième question na biso ezali ya Maman Irène to talaki pe na émission moko oyo au salaki donc au mekai ko toucher un peu côté ya ministre sortant ya sport comment est-ce que ya composant qui cabinet na ye na bandeko mais biloko wana on dirait ça ka ye moko te on dirait ça répétition na mo ba ministère rebelle yo ça na remarque quand na ministre moko oui mais omoni ezaka congolais te ezali ozomona mutu moyindo kaka soki azwi pouvoir alingi partage te alingi kaka partage yango ye na bandeko na ye na famille na ye bon nayebi te bon yango wana il faut vraiment kopartager parce que ngai nasala na équipe ebele gradi oyebi nasala na baéquipe ebele donc ngai kutu makambo wana ezalaka te mutu aza compétent arosala masolo na esika oyo esengeli asala ezali talaka vraiment bazwa neti spécialiste dans kobenga ya sport
neti Kaboul peut-être on va juillet parce que là mais et comment batika yeto mona kala na lea mobutu ba chimpumpu donc zo mona ba juillet za domaine na ye donc avant de libérer mais les années passent les années qui va jouer na culture art va jouer au peintre morobo ou bien va jouer chanteur morobo et comment va longo lui donc c'est que vraiment ça qui musala na ndenge longo banité. Alors deuxième question na monsieur Zalaki comment na ndenge bandeko ba telemi balobi ete pona bango mama Irène a bongisa mité kozonga lisusu na esika wana parce que bamoni eloko malonga te na 5 ans il faut ko signaler que maman Irène a salaki 5 ans ndenge mokonzi ya mboka a salaki 5 ans na mandat na yeye pe salaki 5 ans donc bandeko balobi ete yé lisusu te na deuxième mandat. Est-ce que ça na même avis na bandeko wana? Naza na même avis parce que gradi makambo ya maman Irène na bandia mosikote bato musu bakanisa ki naza ko s'acharner na ye ou bien nazali contre ye non nazali contre ye te la preuve au moni lelo ba propre handicapé ya za handicapé propre handicapé ba to suku ba valide ba ko linga ote me handicapé ba moko fale ba linga au moni ndenge ba kangi là et puis ndenge ba bandi ndenge wana ba kotika te parce que baza contacte ngai na campagne na ngai ya élection législative na kende ko tala ba handicapé na kende ki ko mona ba onde ko tudongi na zwa te ba regeta na ndenge moko ko sala te ngai na lobaki yango lelo makambo na ngai na lobaki s'avère vrai parce que na yebi makambo ko na zoloba ba masanga to tangana bango to ba masanga o to sala ba ona poto André Biaba Fifi Philo Faria na so na tangi ba bindeli boye ba te monsieur Favre Marie Noël Vigneron na yebi makambo o ngai nazali koloba parce que moi j'ai fait plus de 15 ans radio yebi parce que soko lobi ba bokotelinga plus de 15 ans na sala masolo ba handicapé na France ils ont payé beaucoup qui vérifier na yebi aux yeux handicapés na balabala ti o matisi ti na suka na ya on a mona handicapé ba koma donc ko kemande na balabala ba koma ko sala manche na balabala et pesa ngai mawa na ba année oyo mama na biso Irène na salaki na bandoko lo bango ba ko chele mususu soki na faire foncière ou bien soki wapi à cause de la compétente mais ayebi masolo wana te. Okay. Et puis ça faut na été parce que nga na expertise mi balé na yebi makambo ya poto na ko adapter ngo awa bo monike ngam na tini ba handicapé ba kitina balabala te o bakangi balabala te imaginez que so ba ti moto il faut ba va sepela ba handicapé ba boyiye parce que sala eloko moko te pe a ko sala ke eloko moko te nga na zo lancer message na président de la République président de la République ozo tala ngai ozo okende musika te ba handicapé ba lingi mama wana te ngai nazali mutu o na ko sepisa ba handicapé na ko sepisa bango parce que eza musala na ngai. OK yokela peuple yokela ba handicapé ngai na lobi na au président de la République tianga même pour 1 an ou 6 mois otala makambo nga na ko sala na ko sepisa ba handicapé omoni nga na lobaka na gazi gradi mon fils ayebi ngai soki na yebi likambo te je me tais soki na yebi na nga likambo te na yokaka bato mais soki ngai na yebi likambo na nga bokozala 1 milliard na koprouver bino ke na yebi. Très bien. Ngai nazali koloba pona ba handicapé na yebi na sala yango na poto plus de 15 ans naza na CV naza na ba adresse bo bengi ba mindele wana ba oyebisa bino ke César Ngadi masolo na ye. Donc président une fois de plus na banda makambo maman oyo banda kala bato bakansaki nga naza contre ye mais bomoni ke ba handicapé bango moko ba telemi na sengi na au président de la République ko kende musika te nga nazali awa naza soldat naza prêt et puis na ko sala masolo peza solo mona ndenge ba handicapé ba ko sepela donc vraiment na réitérer les sous-demandes na ngai et puis yo mozo mona ke donc ba handicapé ba tomboki donc ezo senga ke ba zo senga ke César Ngadi aya abikisa bango. Mais est-ce que les loyo parce que maman Irène na mandao eleki na kata gouvernement ya Sama Lukonde za 1 za 2 azalaki kaka ministre donc il y a une personne vivant avec handicap mais sikawa on dirait ba pesi sous mokumba monene azako s'occuper kaka na ba handicapé te mazako s'occuper na social mobimba ya république. Est-ce que
kilo wana ya liboso nano akoki yango te sika ya mibale ndeko César Ngadi ndenge olobi koto lokwa expérience ezalaki makasi te ta mosusu bamoni kuna ko réussir. Grady Gordon mon fils avant osala na ba neti ministère wana ya affaires sociales il faut ça déjà sociable, il faut ça la contact na batu ye akutana na batu te donc ba pesa que déjà neti donc ministère il y a la personne vivant avec handicap ils ont dit social ils ont la social parce que ils ont quatre il y a affaires sociales donc à koki même pas kota la place bazolala à koki même pas kota la bango social à handicapé ya pamba koki te bon bozo pese social ya Congo mobimba est-ce que akokoka deux années ti ba de ba pese loko moko na ngalie mokoki te ba yebiso za lukunga okoka tekini okokate même ndeko César to bandi olanda o lelo te na dossier o ya mama Irene wuta na sama lukonde 1 déjà bande ko beta c'était na fonctionnement ya mama Irene. Je pense que mokonzi ya mboka atambala moko atambala mibale azanga ti kulanda yo mais nini yo kosala ke mokonzi ya mboka peso chance wana te a continuer toujours ko pesa chance na mama Irene atako population e ko boya menga na oyeba ndeni Grady avant au corriger mon travail il faut bobeta bal avant corriger Grady na montage ou bien na makambo à télévision il faut ça la télévision ngai na monaki yango ngana za na lisu eza domaine na ngana yebi yango makambo à presse ya sima donc ngana za na ba casquette na tibo ya presse na kebo donc Grady yebi ya comptabilité secrétariat social na panzaka yango na tala kika fonctionnement na yebi ke soki ozui bo konji na kota handicapé na yebi eloko ndenge nini ko bandela fondation ezali difficulté que on go tonganda ko mbala moko bandi na toiture na tala kita fonctionnement na ina moni na moi raté départ OK et puis ayebité na sali ko loba makambo nga na yebi mais ce qui choix ya président de la République na ebité le président de la République amona anga na masolo ya tribu wa 5 minutes wana za masolo mususu masolo na nga ezali donc secrétariat comptabilité administration na suivi ya ba personne vivant avec handicap na ba personne en difficulté masolo na nga yango wana na éviter sikoyo donc na éviter on a nazo sa présent mais quand ngai 1 an ce qui n'a réussi te olongoli ngai. OK. Mais si vous avez évité le message, on a évité. Voilà, donc vous comprenez que vous avez un grand prêtre, César Ngadi, vous avez une émission, ils ont toujours, donc, ils ont toujours à la hauteur. Il y a un Bino invité des tailles. Donc, M. César Ngadi a lancé message na président de la République parce que handicapé les lots, je pense que vous avez un peu donc boulevard Lumumba et Kangamati. Nzele ezalaki te bato basali ba 6 heures du temps bazo bouger te balobi mama Irene akende donc mama Irene akoki kozonga na esika wana te parce que oyo ba moni na mandat liboso ya mokonzi ya mboka sungi mokonzi ya mboka te mais tozo comprendre te nini ezosala toujours mokonzi ya mboka azongisa confiance na ye na mama Irene alors que population ezo ndima te ndeko César Ngadi ozalaki Grady na kati to tozo na suma kama mamere na ndenga na yebi président za mutu ya mawa OK ya motema boboto président pour ngai azoyo que la mama Irene mawa parce que azali handicapé président handicapé bayo que la kay mawa te handicapé azali net mutu nyoso tout azali nde oche na ba condition par rapport ya handicap na ye mais président na moni azoyo que la mama Irene mawa zoyo que la mama Irene mawa aza handicapé ngape na za handicapé. Donc, quand il est malade, donc, et puis, on a plus compétent qu'il y est. OK. Donc, à ce que il m'a pas besoin de se faire l'ongolien bonabon, n'a monnaie d'andengwa. OK. Donc, voilà. C'est ça, on a comme ça, le dit. C'est l'affaire, la mawa, c'est que, beaucoup de zambo, il faut, mais, donc, César Ngadi, est-ce que, dossier, on a Zakaka, président de la République, a kanisa yo to bakoyi kochape mutu mususu oyo azali compétent na masolo wana parce que gouvernement oyo to ba vérité lelisi bato ebele to komona bato nde ba kolela o ba ndeta musu kozela pe ba poste ministériel mais bazui yango te ndeko César Ngadi vous allez égoïste te mais na bébé ngaki bakoyi kocha
mutu mususu ne sikana mais ceux qui bati biso toti ba CV tonakisi ba profil na biso en tout cas ils a passé gradi mu ya mutu ale kangaya bongana sala plus de 15 ans na kolakisa parce que tant bongo zwa ba il faut botia bango wana botia bango botala botala neti bongo zwa mutu moko abeta foot numéro 9 il faut comparer au aleki ngai eza pasi po batu mutu alekanga na makambo nga na zolo nga bato beli baba aseza nga daloba ngai na lobaka mpe nasalela yango donc ezaka ngai te mais nayebisaki bino ke mama Irène wana azo mérité place wana te la preuve nga mona pesi bandikapé wana mbongo te bakende otambola donc ezaka nga te soki olingi baluka motu mosusu mais nga nazolisa bino ke nga naza opérationnel tout de suite donc na koti na bandi boulot la période de CT nga naza président naza opérationnel tout de suite so na koti na restructuré nini wana papa masolo bandi donc tant okendaki pendant ba campagne na yo okende quand même komona ba handicapé biloko nini oyo monaki otali bolobi non vraiment mama Irène azosala eloko te gradi nazoyebisa yo mpo oyaki na nga te jour soki oye omoni esika bahandicapé bazolala handicapé déjà azali na mobilité moko ndenge moko na bavalide mais soko omoni esika bandikapé nakendaki na kitambo otali esika bazolala okokanga motema te ntango bamoni ngai basepeli baleli natuni bango me ndenge nini boolala bo est-ce que ministre abi ministre wana aya ata mokolo moko te atinda ata mutu moko te donc kobetela biso kutu masolo bafase donc vraiment il y a du boulot moi je sais quoi faire gradi nazolo babozo pesa ngai donc obita ngana nazwaki te balelaki alors que azaki candidat député national même nini nayo azwate yepa azwate est-ce que on va rappeler les sons to ko botai sana monzambo wa la personne aza imete parce que bato mingi bazali déjà ba ministre la plupart bazwaki donc yo talaga ministre ozuite na lukunga donc ils ont déjà signé ezolakisa mokonzi mais to gardien nesilité donc déjà signe yango ezokonde te batie mais bandikapé batelemeli et puis bakoso babandi bo bakotika te donc ezakaka signe donc ezosenga mpenza bandikapé bazosenga ke César Ngadiaya voilà donc Ngadiaya merci beaucoup on est avec M. César Ngadi donc vous devez comprendre que souci na ezali à servir bakongomani mingi bandeko bazali na même kanaye. Alors, Yepi Azali na connaissance ebele na makambo yango et je pense que message ezokende. Ndeko César Ngadi to tikana dossier oyo lelo yo Assemblée nationale bureau définitif et Fandi o ezali composé na bato pe bazali guéri donc tango komona composition ya bureau définitif ya Assemblée nationale. Est-ce que bakongomani bakozela quelque chose à malamu? To moni kuna Vital Kamerhe Pepe Mbosso ainsi que Bandekunyo Soba Kolandai. Est-ce qu'on peut s'attendre Nelo comme Alonga? Ouais, bureau ya Assemblée nationale, bureau na vraiment ngapa na zomona. Ils a très bien, ils a vraiment bureau moko bokoki, donc il faut s'attendre à quelque chose parce que caméra a quand même mutu moko azana mayele belé, pe asala yango. Donc bino moko mona ki makambo asala ki na oele kaki wana. Donc ayebi makambo oyo azali kosala donc atake nga na bazali nazali na faible na papa Mbosso na osekaka ndenge azalaki donc ye azali likolo azoloba neti donc mutu tu abana osekisaka mingi ndenge elobeli na ye donc mpe bana kobimisa ye kokazaseka mpe naza mobali bona donc abana osekisa me sikoyo totika nostalgie toleka na makambo ya sika en tout cas bureau wana eza mpo na ngai vraiment eza très bien on peut s'attendre à quelque chose de bien. Est-ce que parce que eza pe na kati ya générique émission na yo place mokonzi ya mboka zoloba deuxième mandat oyo akosala makasi derrière ya mandat ya liboso ezonga te banda mokonzi ya mboka prêter serment tokokende déjà 6 mois yango
est-ce que BRR wana yo komona ngote BRR ya mbalo eleki est-ce que bandina yango to ozo sentir vraiment que fort wana ya kolongola yango ezali ezali constitution na biso ya makambo ebele présent abayambaki na France kuna na journaliste moko expliquaki BRR donc tant mosusu ezwi wana parce que constitution esengi boko lokutana boye bosala boye constitution moni paye président de la République balobi ke bakochange yango te po bato mosusu bazobangaka bakochange bati boye po afati akoma non ça n'a rien à voir et puis na ndenge nayebeli fati akokoka kosala makambo ya brutalité a changé donc constitution pour attirer le pouvoir je pense pas que fati akosala yango donc moi je vois qu'il faut toper ça président de la République confiance président de la République aza mwana mboka ayebi makambo azali kosala soki président de la République oyo nyonso tolobaka na boye asalela yango tôt ou tard mais ye moko mpe aza conscient soki tolandi na ndenge masolo ezali dernier mandat donc ayebi ya liboso ndenge naloba na bémission na nga azali na bacirconstance atténuante parce que abundaki la moitié ya mandat na ye mpo alongola système ya Kabila ya mbala oyo azwi mpenza mandat ya mvimba ndenge nalobaka. Moi, je ne pense pas que le président va décevoir. Le président va décevoir, parce que le président de nature, à part que le président a déjà Moutoumalam, donc, Aza vraiment Moutoumalam, je ne pense pas qu'il va décevoir le peuple congolais, tous dans la confiance. Voilà, alors, Moutouna Moussoussou Ezali, tout le monde dans le gouvernement est bimi, tout le dans le ministère de la justice, ma PC en opposant. Dans le ministère de la justice, de Constant Moutamba, ou Azali dans l'opposition, yende azo simba na minute oyo ematali justice likanisi ezani bakongomani bakotuna est-ce que mokonzi ya mboka amoni ke ye akokoka kokanga bato bazali na ye ndako moko te acha moto aza na ndako mosusu mpo ye akokela bango mawa te oza d'accord na likanisi wana eloko nga nakoki koloba mpona kosalela mboka ozala doki na gauche te oza na UDPS oza na UNC oza na nini non biso tout oza congolais nga na bai na France tomona na France tant que Macron azwi pouvoir azwi na bato bazalaki côté mosusu alobi oyo alingi asalela France totika baparti politique boya mpo na kosalela mboka étiquette politique ça veut rien dire compétence lakisi ke président de la République alakisi esprit na ye ya ouverture. Donc, Moutou Batiwana, sauf que l'on étiquette n'est politique. À ça, Congolais. À ça, Congolais. Donc, on a quatre oppositions. Donc, celui Moutou Moko a pu assumer responsabilité Moko, na ici, comme on a ministère Moko. Pourquoi pas? Donc, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Donc, elle a dit que le président de la République, aux oppositions, aux celui Wapi, au Koki, au Kotapo, mais na profil ya ndeko wana parce que déjà président bandai koloba yango mbala ke justice na biso za malade na profil ya ndeko wana na biti soza vraiment na moi connaissance na ye mais profil na ye ils ont promettre quand même ka boza la quoi docteur ou akoki ko traiter malade ya justice na monaka ye aza jeune moko très dynamique na monaka ndeka za wana mais token vitesse dégradée. Les apparences sont souvent trompeuses. Donc, Moutoubaroye baye sur le terrain. Jouer monsieur au monnaie forme, moro bolem monsieur bizarre tant à côté na terrain. On dit maté. Président Sogatié wana ayebi qui jeunesse et puis ayebi akosala ngala za na confiance parce que ministère wana eza ministère au sakanate eza ministère moko donc régalien. Donc, ce qui présente que ça zardete acha n'importe qui n'est ici wana. Nga je crois, nazo croire na choix na nazo croire pe na ndeko na biso bati wana parce que poste wana ministère wana ezali ministère au sakana. On te ce qui présent ati wana c'est que aebika au salamala. Alors pour aussi sa dossier à ministre, ma photo ekotambola. Na likambotadi mokambi ya jeunesse. Donc, Moto Bati le ministre, il y a dans le ministère il y a jeunesse. Tout le monde y a photo, tout le monde y a vidéo. C'est ça, on a des réactions, on a pas photo, on a pas vidéo. Ba photo na ba vidéo wana bon ngai je na kinga quand même na ko le bandengwana mais d'autres ba que internet biso to yebi yango ba photo nyo surtout na ba vidéo nyo surtout na ezaka ya mama wana te
eza misusu pe eza ye te obika création bacréer mais misusu pe eza ye mais ejela inga de façon ke azali mama azali tout d'abord maman et puis azali na ministère oyo ya jeunesse il faut ozala na exemplarité moko boye ozala vraiment exemple parce que soki ozali koencadre bajeune il faut pesa bango lignée moko ya malamu soki abungi nzela il faut ozongisa ye il faut ozala vraiment sans tâche mais soki ezalaki nango neti poste mosusu ou bien finance ou bien nini ezokonte te na makambo mosusu mais vraiment oyo etali jeunesse il faut kotia mutu oyo azali na mbeba te oyo donc na lui mama na biso wana ebandi mabe na bamboka na biso towiti ya bapoto déjà soki biloko ndenge wana ebimi en tout cas il faut baécarte yo balongola plutôt bosana te ke président de la République azali bapesa ye na bamama donc azwa coupe wana ya masculinité donc vraiment ezali makambo moko akosakana te bajeune baza ebele napesa na émission na nga wana exemple neti ya Timothée Lenoir aza jeune moko abandi sikoyo te azali vif aza mpenza moto ayebi terrain bazali ebele bajeune oyo bakoki kozwa makambo wana neti Teddy Ta oyo oyebi egradi donc bazali présent ayebi bango mais po mama na biso wana étiquette oyo batie na makambo wana ekomema ye na poste wana ekotikaka ye te po ezala bien po na ngai cela n'engage que moi-même en tout cas bakoki kotia ye soki babiloko wana nyonso tozomona mais nyonso tu tozomona eza ye te meme la plupart eza ye ezali bon wana ezali sikoyo président moto akotala mais ekei mabe mingi ekei mabe surtout jeunesse surtout ye azali na poste ya jeunesse akoguide bajeune akopesa bango exemple na ye ya kijeunesse na ye omoneki namoneki donc Guy Lwando Mboyo ministre na biso d'état ministre aménagement du territoire aza jeune oyo areusir okasa bamindele ndenge baresisaka na 18 ans 20 ans sosali omoni ntango asalaka émission moko asalaka wana ayambi bajeune azolakisa bango parcours na ye mpo balanda ye ndenge akomi ezali ozomonake bajeune bazoenvie sikoyo mama na biso na ntango oya alobi likambo baba bongo yo moko ozoloba bongo yo moni ke akozala mal à l'aise même na esika na ye wana azali il faut kotia mutu azala à l'aise na esika wana azali neti nga ntango nazoloba makambo ya bahandicapé bapersone vivant avec handicap nazali à l'aise mpe nayebi ke ntango batinga na terrain nakozala à l'aise eloko moko oyo tianga contre etande mais nakanisi mama na biso ezali mpasi mpo na ngai donc wana mpenza ezali koconcerne ngai ezali mpasi mpo asime poste wana na ndenge ya elongo bani mpo na jeunesse. Voilà, alors awa to sisi siko makambo tali gouvernement mais ndeko César ngadi uti ko sela biso ba émission moko awa pona ko défendre moto moko nzoka nde moto wana kombone kozala cité na bato ba facilité banguna o bayaki kosala mobulu koluka kosala coup d'état na mboka na biso Serge Wolo donc Serge Wolo alors ndeko César ngadi yo ndimisi bato ke azali mutu moko ya confiance azali mutu moko azali pena ya chef de l'état pour kosunga chef de l'état mais jusque là ce monsieur a toujours arrêté na adeur Kaskadi pour komona ke président de la République batumsu bazana union sacrée de la nation bazali batumoko oyo toyebi mitema na bango te soki tomoni na kansi Jean-Jacques Rondo wana ngai na ndimaki teke akoki kozala na kati ya makambo wana il s'avère que depuis babengaki ba interroger ti lelo azozonga te natunaki kutu Kamitatu Masamba Kinwani alobi na nga eza kokamwa yango wana il faut tozala miso polele po bato mosusu ozomona ye aza nayo mais azali monguna donc na ndenge oyo tozwi banouvelle sikoyo donc wana ezalaki émotion ezalaki ke namona bazokosela mutu ok mutu ngai nasalaki neti na défendre nazali koyoka ke soki bakendaki kointerroge oti lelo otikali kaka otakwa kuna seke aza moto bambeba donc kamwisi ngai na ndenge moko na matisi vigilance na ngai
parce que balobaka ndenge nalobaki susu les apparences sont trompeuses na ndimaki te ndeko wana Jean-Jacques Wondo akoki kozala na kati ya makambo wana bato kutu bande kozelo supplément émission wana temenga nasalaki émission wana avant tozwa bamasolo oyo parce que nga nasalaki yango avant baconvoke motu mosusu bokomona ye azotambola na ye yo otambolaki na ye mais bosali video avant ye akei kote mosusu oke ye asalaki makambo yo oyebaki te nga nazoki par rapport ya parcours na ye parce que boyebaki ye mpenza azali wana mpona korestructure aner ye azali na kati mpenza azali na kati ya masolo donc par rapport ya makambo oyo place nini ekomaki na continuaki lisusu te wana ezali émission nasalaki avant nasalaki avant par rapport ya moto mosusu ozomona boomona moto mosusu bo abrataka na butu asalaka makambo moko akolo me na moi ozomoni chez bango ozondima te ntango bayobi tala ti wana ye moto azalaka kaka bona boye eza ndenge wana donc ezali vraiment mpasi na mawa na motema bon gadi tokende nanu na lombango te donc interpellaki ye ti sikoyo aza kaka kuna mais toyebake présomption d'innocence ezalaka donc toza na baquete aza présumé nanu innocent donc totala na suka elakisi te soki batikele mosu kuna bazokonye koyeba makambo na ye bayeba peut-être un jour tokomona ye libanda mais esalinga mpenza mpasi na mawa na motema na monake monsieur wana Jean-Jacques Wondo azala na kati ya makambo wana ebangisinga mpe ekamwisinga. Voilà, alors monsieur César Ngadi toleki na volet ya liboso tokoti siko na deuxième volet toyebi ndeko César Ngadi aza kaka na milieu politique te ndeko César Ngadi aza pe na milieu culturel, milieu musical. Alors ndeko César Ngadi mikolo uti koleka totali yo toki olobi oza wario ndeko César Ngadi otali si pena tendance na yo otali si couleur na yo. Alors que batwande kozela olo bata ozali bata papa banda obenga bango suba nani bata molokali viva muzika wale zali ezali César Ngadi wario mais wana viva la musique eza na kati ya masolo na ngai mais wario parce que Gadi fali nalanda ebanda kala nga nalingaka bato oyo bayebi makambo oyo bazali kosala akokota na makambo te ke a changé position fali soko omoni depuis atika Kofi abandi musique na ye moko en solo aza kosala ba featuring na bato ayebaki makambo nini azali kosala po bato mosusu basalaka baanalyse sikoyo yango il faut basepelaka biso toza nanu bazwaka bamatière mpa na biso parce que bato mosusu bakomaki période moko comparer fali neti na Gims fali neti na Daju mais non il faut pas comparer l'incomparable parce que les années toujours comparé joueur muto abetaka danger aza professionnel tena muto aza professionnel bazana ba condition moko te na pesi bino des exemples celui tozui carrière au Gims asali na neti Daju na opes exemple donc Gims avanda na kisasa awa na Daju est-ce que carrière au bango basali na poto est-ce que so bazaki dem na kisasa neti fali peut-être Gadi bango sala beauté donc pour bato bazo comprendre te fali azali ko bunda ti azo que nous aura trophée na eti azo que na bamboka wana azo bunda na ba musicien na ba star oyo bavandaka na poto bayembaka na français na ba anglais sikoyo fali azo kota kuna ye azali considéré comme musicien oyo azalaka na Congo ayembaka na lingala mais congolais na évité ceux qui bon mututu aza parfait mais fali na oyo tozomona azo sala mais fali aza numéro 1 ngana aza na esengo na olobaki naza wario nga aza kokoba wario nde naza relation nini na fere basa nini ba relation nini oyo ozalaka nango na fere mais fere plus petit na ngai fere yegotu donc ayebi mais fere lakisi teke so olobi oza wario yo lingi te bagolwa non fere c'est un bon chanteur omoni koyemba eza soki ekomi na ba niveau ya likolo pour na carrière kozala kaka koyemba danger te soki te evoloko mbe basala ba carrière pe ya munene parce que evoloko azali na zaiko grand chanteur evoloko moto azwa voiture ya liboso na ba génération na bango omoni soki okomi na niveau ata na football Gadi etindaka ba paramètre mosusu ya wana ovandi bo bayebi soki elolala na 18h okolala na 18h po alobi babi ozo voyager donc musique fait aza grand chanteur
ayebi masolo parce que mais ngai namoni ke Fer azalaki na entourage a bien te azalaki ka moi retard soki Fer azalaki dès le départ na entourage moko ya bien oyo bankadraki ye mbele akenda mpe liboso me ngai ezosala nga esongo sikoyo Fer omoni bamakambo so Fer azosala sikoyo fali abanda kosala yango déjà bandakala parce que Fer abanda kokonte mingi na bakongolais mpo na ndoka ngai na kosala bafeaturing te ngai naza congolais na oyebaka na bakongolais mais non musique ezoévolue musique ezali na makambo ebele soki ozali artiste olingi okoma neti donc star de renommée internationale ezala baparamètre moko boye il faut ozala vraiment sérieux na makambo na yo oyeba encadrement ezali encadrement eza très important donc Fer nga aza na problème na ye te Fer plus petit na ngai Fer et puis Fer omoni eyembeli ya Fer mamasolo nde ndenge ayemba bacarlito basala yango bamalage basala yango baluciana basala yango bavoana mais sikoyo omoni fali amema eloko moko folklorique eloko moko asika voix moko ezalaka te mais Fer c'est un grand chanteur mais mpo na ngai azwika mwa retard moke na makambo na ye ke amibima par rapport ya encadrement na ye azwaki le mosusu opportunité oyo fali azwaki te puis fali azwaki opportunité il faut savoir aussi kosaisir yango bagroupe ezo chance orate obi ozwi baproducteur moko boye ya bien omona bamakambo ekei ndenge il fallait kende te donc moi j'ai rien avec Fer naza contre ye te c'est un jeune très bien aza potentialité aza grand chanteur mais soki toti baparamètre et tout donc tozala te ke koloba na basentiment parce que kongola akoma na sentiment po bapesaki eloko moko na Fer po boye non il faut koloba ndenge esengeli mpo na korendre service na bamusicien bolanda parce que bamusicien nde bazalaka wana bayebi déjà ke agradi alobaka akumisa ngai mais bona boye donc Fer il est très bon mais na baparamètre nyonso so tokotisi numéro 1 ezali Fally Ipupa. Alors ndeko César ngadi même Bible elobi yango soki opesi na loboko ya gauche loboko ya droite eyeba te mikolo uti oleka mwa iki ezalaki mwa makasi entre yo na ndeko na Gloria d'ailleurs bien na yo mais okolinga mpe te kaza bien na yo il faut pas dire que j'ai pas dit nga na bien na yo donc moi iki obimisi basekret nyonso te osalaki mais loboko ya gauche ebombi te Gloria moto alingi obima na nzela parce que ye moto arespectaki makambo ndenge ezali te parce que eza ontegali yo tolobango tolobi oza produit na nga nazwa yo na eza soni te motu nyonso to ayebaka na nsima motu Gloria soki batuni ye bando otuna ye okota viva ndenge oli abeta lisolo bien abetaka na ye yango kaka ndenge wana bona bonga na kipaka na ngai ete nabi bon azoloba ndenge kaka mpona mais jour alekaki mpa badi asalaki neti abima moke asezaka asala nini asalaka adimi boye ye moto ayembelanga yango na bino ifo tosukisa makambo oyo yango nayeki na explike makambo ndenge ezalaki mais rien ya mabe omona stino aleka kuna aloba yango te batutu baloba te mais tozali na problème te moneke avant na voyage bio ayaki na ndako aotikala mapeli na memelaki mwana na biso tout ça tozali na problème te mais nasali ta recadrage parce que bien gradi internet ça va vite bato mosusu bayebi na bango bamasolo te nayebi te eloko nini bando otinda Gloria aloba ndenge wana bomoni mpe depuis nazongisa masolo na temps motu moko aya ocontredire nga te motu moko aya te Gloria azonga te bastino bamaster na ye baredi banani balicho motu moko aya ocontredire te parce que nabeti boso mais tosi tobongisaki ko te parce que likambo moko ezalaki te ezalaki na biso na motu na ngai. Voilà, alors ndeko César ngadi tokokende déjà na suka ya chrétien na biso ya mokolo ya lelo mais tokoki kosukisa boye te ndeko moko pe alingaki abeta concert Félix Wazekwa fala abeta na Adidas Arena mais ayebi na koreporte yango pourquoi parce que akote na problème ya bavisa ntango oyokisango wana oyambi yango ndenge nini ondire bavisa yango na mboka na biso ekomi bato mosusu baza na facilité kozwa yango bamosusu baza na facilité kozwa yango te fali soki mpo azwa bavisa c'est très facile mais soki bandeko mosusu bavisa ezala toujours compliqué même Ferrer azalaki na mwa bacomplication ya bavisa délégation mosusu eye mosusu etikali mais ya Wazekwa pena ondire esimbi te ti areporte concert epesaki ngai mawa parce que Wazekwa aza musicien moko oyo nga nalingaka mingi parce que moi j'ai un faible toujours na bamusicien oyo ya mayeli Wazekwa aza l'un bamusicien surtout soki ozwi occasion asola na ye
okotikala ebayi donc aza musicien moko vraiment nasepelaka na ye bomoni eloko nyonso tu ezalaka kombo surtout baambassade wana ezalaka soko ososala kombo oza na barelation eza ata na bafete ata na baplace ebelele mosusu gradi oye kote moko okotie basengo carte de presse te oleki mosusu ayeba oyo carte de presse eza ndenge wana donc ambassade et puis boyebi ke nga nazoloba ngo boyebi ke Fally Ipupa yebi ti président Macron donc ezali président Macron ambassadeur wa azali ya nana noma e président Macron donc ezali likambo carnet d'adresse et puis likambo pe ke Fally abetaka basala ebele banda batourner bandaka bayebi ye akendaka pe na bamusicien bazongaka donc ye aza na CV moko te na bato mosusu neti bamusicien mosusu oaze kwa ntango bazolinga kopesa bango visa Schengen le mosusu bayebi ona na voyage te est-ce que akozonga ozomona donc yango wana epuis nazoprofite sikoyo neti bapesi wazeko bavisa moke ndenge nayokaki donc on dirait Fally akoma kosala na ambassade sikoyo mpe ndenge wazeko apesi ye bavisa moke eza susu donc Fally bizasali ndenge wana bon pour dire kaka ke makambo ezalaka ti bakomisi Fally on dirait Fally moto adesidaka octroyer mutu visa c'est nga mabe pour moi la gaba comme ezalaki cop ezalaki président toyebi pour elle ezalaki mais non il faut arrêter Fally travaille pas à l'ambassade Fally so aza na facilité azora ndenge wana parce que aza na kombo oyo esengeli bapesa ngo respect baza na confiance na ambassade ezalaka likambo confiance regarder lelo soki yo voyage première fois ok ozongi ok deuxième fois soki oke na ambassade ya pays wana place ozo voyager bapesa o visa gradi bapesa o visa. Donc c'est ça quoi. Voilà, merci beaucoup ndeko César Batokomi vraiment la suka ya traité na biso ya mokolo lelo to yebi ke ndengo fani na Kinshasa siko soki actualité ezali to kwa ko lukayo na lombango pona kozwa mais ndeko César ngadi na lingina tu na mutuna oyo parce que ande to kusukisa makambo nyonso so permettre biso to lobaya ngadi tout dans ma question tout gradi moi je suis là pour répondre à toutes tes questions ko ba tangi parce que za kana petit douana na mona ka mingi ya kutanga ba commentaire na yo so ko kotisi émission pe ko répondre bandeko yo ba tiela ka ba commentaire est-ce que émission ti asuka wa utangi ba commentaire nyos émission oyo wapi oyo ya ti asuka ya ndeko Eliezer avant ndeko Eliezer na le gouvernement nazokita ya kotanga ba commentaire nyonso te parce que nasalaki yango très tard moi na publiaki yango soki na ba 3 heures lelo nde na ovanda na tanga ba commentaire yo so otangi balobi ni permettre biso loba ok eza la maman moko atie commentaire oh mais yo ozobanga ni ozo se gêner pour la tika parce que moi j'étais nga gradi parce que ça na pas suite ok et puis nga na tika ba commenter ba tout ba kanga ba commenter nga ya ta ba finginga na état physique na nga na répondre toujours nga na mona iloko nini kutu ekoki ko bangisa nga te oublier ko lalisa nga na souci ezalaka kutu te donc tanga yo mtotanga ki voilà il y a une dame a tchaki commentaire alors bi César Ngadi oh mais gradi yo mo kutu mtono bien wote manga mais loba ya ponte je pense que à l'aise très à l'aise na kutu moni ezamo ba ngate longa niveau wana kutu ya oyoka somo bien voilà alors bi César Ngadi félicitations à Moussala Moussala tellement bien oui toujours là président de la République a pesa yo masolo ya Bando Bari Batu donc voilà mais moni batu bazoki on ndenge ici yo mo gradi oyebi tozala na mboko président Fachi abarane batute président Fachi a pesa mututu liberté ya koloba gadi ozomona makambo to monawa mutu lokola nanga azalaki awa na seni pour azali na bakare minier après babotoli yango bazongisa yango na l'état après akomi na ye rebelle kuna omoni makambo tozomona awa parce que président de la République abaraka batu te mobutu toyebi ntango azwa pouvoir abara batu na ponga bi wana ntango akoti pouvoir abara batu tomona donc papa muza kota bafimbu bashikoto opesa pambila
mbongo boya boyi na nini donc parce que eza kaka na Congo te na africain il faut ko frapper fort babla musu to mona kaka parce que président Fati asalaka te bayebika oboma te omoneki prédécesseur ne Kabila azalaki awa ndenge bapapa bakoko bazobanga ye parce que abare bato Mobutu azalaki awa babange poani parce que azobare bato nga nalobaki yango bon na ndenge ya marque kaka ke bon le musu pour amuser la galerie mais ngai naza na prêt mpenza ke président de la république bati service moko boye ya kobare kaka bato te ya kotia bato te eza discipline ata chikote na libumu donc olongoli mpenza libumba mpe so donc 55 chikote omona bo yo kadi ozalaki atan mosu azwaki pouvoir omona discipline ekotaki yo kasi discipline wana ekotaki nde ekotaki mpo na nini parce que il faut to banda na pouvoir nyonso oyo ya Afrique babaraka bato donc eza na service moko soko oke kuna oyebi ke non obimaka lisusu te donc bato na mosusu babangaki ya ndenge elobela ngai yo moko mpo oyebi ke balese ale mosusu ezali awa po bayebi kaka ke soki ya bazwi yo ate omoni présence oleka neti master na pati koma aboni kolongwa kuna yo asi na lea Kabila otamba yo oloba makambo ndenge wana yango wana donc bato bazwango na maka fo te mais ngai nalobaki ke soki service wana esalami naza prêt ya kozala wana donc eza teke gadi nazobare bato tukabo tozobare bato oyo batraître na bato oyo bazo bon exemple gadi bato bakendeki na palais de la nation bakendeki chasse ya koluka bandeke ou bien ya koboba bantilope ou bien bakendeki basala président faux siko bato wana bon menere na mama ye mo malanga tayaki bon siko bato wana siko tozwaki wana siko do bazana basambisi bango basala bango nde siko après bokoti bango na boloko après aller baministre balibere bango après soki bazwaki président bango sala faux donc ntango yo sikoyo yo bango sala faux barate yo bon siko bato nosala te na ndenge pouvoir mais il faut barrer bango te bato soko tiki bango moko moto bayo bandele mosusu bakozwa yo yango wana makambo na yosoloba neti bato wana bakendaki na palais de la nation président sala nyonso tu azobunda bato sala bo bayi wana bakota mpo basala boso bazwa président bango saleli gadi omoni donc c'est pas ici que vous closez de ce jour avec M. César Ngadi, le grand prêtre. Nous avons bien Mikolo, le futur, tu as évité Nzambazo Bongisa Makambu. Donc, à fin d'Isiko na Kinshasa, et puis à lancer message naïe, dans mon compte Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kolandisa manifestation où Isalami Lelo, na bande kona biso bazalaki na ngambu ya Tchangu kuna, pona kokanga nzela afin que ministre au bâti na affaires sociales aïba kolongwa parce que na kotala ndenge ya kumbeli masolo na mande leki ya mokonza mboka kasi salami malamu tende ba kosenga longwa donc ndeko César to komi na suka ya chrétien na biso mokolo lelo ba kongman nyoso balandi yo na mokolo lelo lilo banini okolo bina bango. Gadi, merci beaucoup l'invitation à yo donc vraiment ezali esengo koleka besengo nyoso parce que yoza fils na ngai oza vraiment produit na ngai moko esengo ngana yoki na koleka émission na yo na kanise pai mususu na koyoka esengo te ya ndenge te parce que eza na kati ya nzoto na eza neti ke Gadi okufeli mama mutu mususu azokolela po okufeli mama mais oyo ozoyoka na kati mutu wana koyoka ngo te eza neti ngai ndenge na lekia pardon esengo ya makasi mingi j'espère que Gadi nde na mais il faut mesa na Gadi naza kinois bateke na witeki na mikelo poto na za kinois na komi kovanda so na ke poto na ke pona ba soin ou bien na ke pona ba démarche na komi kinois na komo vanda yango wana il faut komesana na yango donc vraiment Gadi merci na invitation na yo merci na bato nyonso tu balandaka 5 minutes parce que bato nanga 5 minutes merci na bango surtout je vais pas faire des jaloux na bando tanga batu nyonso tout son tangi donc il faut na tanga ga l'émission na robosa na bisusu donc na bango surtout merci et puis une fois de plus Gadi merci beaucoup l'invitation donc je reste donc na disponibilité na so oye bon to beta masolo voilà merci beaucoup grand prêtre César Ngadi donc Tsuki awa na mokolo ya lelo mais tikana pesa pe merci na bande nyonso ba za ko soutenir émission pe chaîne au Tchamaloba officiel donc nazomona bongo président Chims Chimanga donc président Chims ye azali bongo président
fédéral, il y a IDPS France, donc Azali on a toujours on a lobaka Azali bato yo bachaka kaka malobati kasi bachaka pe ba poche na bango afin que musala auto kusala et que de liboso na bosani pété président Jean-Paul Wato, donc président Jean-Paul Wato, merci na nyonso ozo sala pona tcha maloba officiel, donc papi tcha mala vous alliez belé bato yo talaka vraiment tcha maloba officiel pe bosunga tcha maloba officiel Nazomona Jérémy Kuna, donc merci na Onyo Sope ou c'est l'Arabie. Donc voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition de ces jours. Moi je vous dis déjà, portez-vous bien, on se retrouve à très bientôt.